Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki. Réalité ya banakino. Bunagana ezali récupéré naba FRDC information et na gouvernement à travers ministre ya communication pe média Patrick Mouya ya ba congolais to pe ba kinoa awazaki na kosepela na ndenge ya kosakana te malgré ba Saint Thomas bazanga kate kasi o esalami na FRDC et la kisi que président Félix Tshisekedi Tshilombo ye moko ndenge asalaki ba mise en place ya sika na FRDC et sali eloko bolanda réaction à la population kinoise basée na micro ya Peggy Ilunga. Et là quand il y a des na pesi félicitations na ba FARDC. Mais FARDC kaka oyo tozana bango na FARDC za kaka même FARDC. Et tant que FARDC a liboso za ka manipuler ba général ya ba poche. Ceux qui ba général ba chef FARDC ba attaquer ba bandi bituma ba sango arrêter. Ça fait za ka manipuler na poche ya batu. Notre chef d'État sali choix ya malamu azui dans les meilleurs matisse likolo comme ko sala musala. Je veux félicitations au chef de l'État notre président général d'état-major Rwanda. Je peux ces félicitations. FARDC depuis que les alakeloko ya makasi ezalaka manipuler na bato. Moi bato mako boye batia moi clique na bango ba manipuler FARDC. FARDC te pèse bango félicitations, ba continuer pas de négociation. Ba attaquer dans votre nasuka. Négociation ezalate. Pina kata rola tina rola ba ke kuna au chef d'État c'est la vrai choix du général wana. Toke de tina toke na mettre bango na mboka na bango. Biloko mobutu asala ka tina mboka na bango zo pele ba kufi toke tina mboka na bango. Makama négociation ezalite. Ba général nyonso wana ya kala o ya kala wana o bataka ba FARDC na poche na bango balandela bango balia mbongo bayoka na bango na Kagame soki ezalaki guerre te nde makila ba congolais esopani kuna lokola ya bantaba te ezali guerre eloko tokosenga tokopesa longonya na chef d'état-major o ya FARDC na ba FARDC mobimba o ba vaya soldat babundi poto longa pona ko récupérer mboka wana soki bulanganga azoko sembola musala il faut alongola onyoso ezali ya mabe bambuma nyonso ya mabe elongwa na kati ya armée parce que armée ya ba congolais ezala armée ya ba congolais ezala armée ya ba rwandais te ya ba ougandais te Fachi Beton azali mwana mboka il faut à se sacrifier pour mboka na ye ezonga à l'intégrité topese longonia RDC ezali États-Unis Afrique aucun pays oyo ekoki kosakana na RDC donc tokosenga na ye a former amélioré lisusu même ba salaire ya ba militaire parce que mutu soli bumweza nzala akobunda malamu te. En tout cas toboni changement makasi ekoti na 5 jours na 7 jours au Christa Simimboka. To sentir pena que oui FARDC pena avancer makasi à rapport à l'évolution des alakini. FARDC to faire ko appeler to remercier toujours makasi. To remercier toujours pour le drapeau. Drapeau wana ko ngate kweya. Drapeau wana ko toujours liboso. Mboka za mboka na biso. To ko pesa ko munguna te. Yebo ko bale nyoso aswetaka bitumbana esila. Bitumbana dépense makasi pour la mboka. Peuple ko bale fali malamu. Et c'est la guerre au CRS. Après la guerre au CRS, et je pense à Congolais force de se relier. Donc tu dois penser à faire baisser pour l'embatter. Tu dois penser à Makabo que tu n'as souka pena, tu n'as souka Makabo ici la nuit. Nous sommes morts à la mise de commerce à la ca. Pour la nuit, ceux qui font baisser avancer ma casse et le remords sur la cime Magamabé. Tu retard à Makamo la ciment. Le grand faire baisser sur le cano et on nous boka pousse à Batagamel tu n'as souka et c'est vrai à Zaboko la pousse à Rolano. Pour la faire baisser. Mais kuna bitumbe à la canangote da politique. Eza contrat o basinyaka po bango pe ba récupérer moi ba biloko na bango ezalaki wana ba récupérer ngo esili batiki bakei wana la guerre te guerre za ici na Ukraine combien de territoires ici à boto la Ukraine ba poussa na ki na combien de mètres combien de kilomètres mais eza longo na po na chef d'état-major on a biso ndenga récupérer ndambo ya mboka na biso linga keken sika moko ka banda guerre banda kaka na est ka bunaga na bunaka sika moko on est dans la guerre, c'est un contrat. Contrat à la politicienne, à biso basalaka. Ba récupérer biloko na bango bazaki nango besoin ici, ba lâcher.
Président Félix Antoine Tshisekedi à l'issue à sommet à CAC à Mokolo Alobi et c'est que Azali Bongo désigné comme facilitateur et à transition Azali Kosale Manachad détail Bolanda na reportage signé Fabrice Kirombe. À l'issue à sommet à CAC à Mokolo Alobi et Sangisaki plus de 11 pays membres Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki désigné comme facilitateur de la transition aux alliés kolekana Tchad. Boyebi malamu que depuis Idriss Déby papa Koufa Mwanande azali ko assumer transition pe à rassurer ba Tchadien que azali ko mema bango tout droit vers ba élection pour te makambo ezala kitoko. Mais ba opposant na ye ba telemeli na ndenge ya kosakana te. C'est là opposant à projet qui marche moko ya lobby jeudi pour contester maïo ezali kosale makuna mais entre temps défi munene o ba pesi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezali à faciliter ba politicien ya Tchad pour te bako kofanda na table moko ba yo kanapé ba ko kende na élection na kimia na esengo pe na boboto. Il faut que ba que dernière manifestation ba opposant ya Tchad ba salaki et memaki à peu près une vingtaine de morts déjà na malobanaye Félix Tshisekedi facilitateur ya o ezali koleka kuna abeta ki loboko na mesa alobi ke sengeli sila bato nyonso ba se calmer pe nyonso eleka na malamu na boboto na bondeko pour que élection esala mana kimia pe o yakozo bokonzi azo yango d'une manière légale. Tozotalela toza kozimele ba Tchadien na facilitateur Fachi Beton Babek Yango tournée de l'unité et de cohésion sociale pour le développement avec PCA et la Fondation Trésor Moutiki Oyo ezali bongo fondation ezali ko porter kombo na ye moko tournée na ye na na pe na Sud Kivu et les kanaki ndenge nini ba détail bolanda na reportage Oyo. Séjour na ye na nord pe na Sud Kivu ezalaki ata na repo ya mukiete après ko présenter ba civilité na ye na premier citoyen ya Sud Kivu Trésor Moutiki PCA ya Fondation o ezali ko porter kombo na ye animaki mama na conférence sur la paix et cohésion nationale devant ba couche sociale nyonso ya province oyo avec impact na idéologie bino moko bota la plein awa ba action sociale misusu domina qui agenda na ye lokola rénovation ya pont Kabudo oyo ekangisi territoire ya Walungu na Mwenga azalaki pe accompagné na génération les amis de Boji structure similaire ya Fondation Trésor Moutiki na Mwenga pe na Kamituga esika bazali kotonga mausolée en mémoire ya ba victime ya éboulement de terre il y a 2 ans président ya Fondation Trésor Moutiki a silisi tourné na ye avec impact na idéologie. Côté social, il y a mission na ye Trésor Moutiki a soumis ba épouse militaire na Bukavu, hommage na ba victime ya Kasika, PCA TMF a soumis bana classe pe ba école na bango na biloko ndenge na ndenge lycée Sebiara ISP Kamituga na Bukavu na petit séminaire ya Mongombe asungi na ba mousse ba matela pe biloko ya kolia. Papa Trésor Moutiki elongo na ba ami ya génération Boji bana Sud Kivu ba pesi bino merci balobi mikolo ezali koya bakozanga kokanisa bino te parce que mutu ya malamu asungaka sans kotala bango balobi bako marquer mitema na bino libela na libela ezalaka nde bongo boye malamu. Avenue Popo Kabaka ya Matonge Kenda Sangozali ya kobeba na ndenge ya kosakana te mai en plein victoire image ya mboka kobeba pamba te victoire ezali centre ya masolo mututu ayaka Kinshasa linga mona victoire kasi avenue Popo Kabaka ndenge komi soni pasi pemawa bana Kinshasa ya solo bana Matonge oyo tobengaka litonge boya kotala ndenge victoire ekoma boya kotala ndenge avenue Popo Kabaka ekomi awa tozali na avenue Popo Kabaka côté ya maison de la Bible botala ndenge mai bana etelema ba ane na ba ane kutu tangu toye ko filmer bayebisi biso ke biso tozali 122e magazine oyo baye kolobela makambo ya côté oyo botala ndenge ekoma salite
soi-disant mai mbula oyo ebetaki depuis lundi mais kasi botala en pleine centre-ville ndenge ezali kutu awa batu babona bango koloba bazali kobanga babiso ki tolobi bakokanga biso ba autorité ya commune bakobetisa biso fimbu kasi na makasi kaka micro ya KNB esololi na chauffeur moko boyoka to comprendre te mais biso tosalaka awa tofutaka bambongo me nzela ezobongaka te toyebi te eske gouvernement azomona yango obe azomona yango nzela oyo te toza na susi nzela oyo babongisa yango mpo nini biso mpe toza na kimia tomaka mpe bato na kimia sikoyo bato bakamata na camion bakota na mai bamai masuba bazobwaka yango babwaka na kati ya mai wana microbe nyonso to wana donc biso awa tosepela te fa babongisa biso nzela oyo Gentimi Ngobila abongisa atala biso nzela oyo mpo nzela oyo bana babwaka mabanga awa na coin mabanga kutu basila koyiba yango ti lelo nzela ezobonga te. Bourgmestre ya commune ya Kalamu eza te kaka bureau eza te kaka climatiseur ba mituka ya climatiseur mutuka yango pe po tambola bien il faut eleka na nzela kasi totala popo kabaka oyo esika oyo ezali pembeni ya maison communale tala voisin ya maison communale ndenge azoteka tala voisin ya maison communale ndenge azovivre tala mituka ndenge ezoleka bare oyo batu bazwaka ba taxi oyo ekendaka aéroport bapaya pe c'est sûr que balekaka awa kasi botala image tozopesa na mboka ezali ya malonga te. UNDECO azali ko faciliter batu voyage soki olingi kobima to kokende mikili ya poto botala adresse ezali moko UNDECO. Papa, mama, elenge mwasi, elenge mobali, mwana, olukaka ko voyager, olukaka okende mikili ya poto, olukaka okende libanda ya Kinshasa, occasion kitoko yango yo, oyo soki orate tali yo. UNDECO agence ezali batu oyo bazali spécialisé awa na Kinshasa bazali wana mpona koofrir bino baservice nyonso mwana akende atanga bapreuve ezali kuna ezalaka soki okei okokoma. Tozosala méga promo na espace Schengen nyonso en dehors de ça tozosala pe na États-Unis et puis Canada. En dehors de ce que nous faisons tozosala pe na ba démarche tozosala tozali na bourse d'études à Chypre coup sûr 2 semaines après makambo esili au voyager na yo na poto okei. Alors en dehors oyo biso tozali pona assistance et démarche visa tozali na ba service mususu neti syndicat des entreprises tozali na lutte contre la pandémie tozali na import et export nettoyage surveillance rapprochée ya ba billet na ba immeuble. En tout cas depuis tobanda agence na biso ezalaka toujours likolo ba client batikala ko réclamer te que musala eza mabe yango tozosenga bino boya na agence UNDECO agence bokozalaka toujours satisfait mokili mobimba et puis bokopesa biso raison. UNDECO azali kopesa bino ba service ndenge na ndenge soki oye na ville esika ya kobunga te na nsima immeuble Orca okokuta immeuble Ongendangenda na avenue Lokele numéro 16 commune ya Gombe en face ya chambre froide ya Sosimex. Okoki kokuta biso pe na Facebook to pe na WhatsApp obeti plus 243 85 39 822 90 ozali na bamoyen na yo yaka basalela ba démarche noki osi oumeli mpe na Kinshasa sala okende koluka vi libanda ya mboka mpe bomo ya solo ezali UNDECO agence moko te na kati ya terrain ezali ya koyinda mabe boya ebele pamba te soki ozwi retard etali yo. Betexco azali ko continuer côté kakaye yao na stylo Simba avec impact toujours na idéologie. Mboka pe kosunga population congolaise kaka ndenge boyebeli société oyo monene na République démocratique du Congo Betexco toujours pembeni ya population na ko accompagner bango na nyonso lelo lisusu ayeli bino bakaye yao pona kelasi ya bana na biso classe ezali kozonga kala te awa na yango
kimaka deja mbangu na ba magasin nyonso ya Beltesco oyebi ezali partout awa na Kinshasa na ba commune nyonso soko tuni magasin ya Beltesco ezali po osombela bana na yo ba fourniture scolaire ya qualité supérieure lokola ba cahier yao ba stylo Simba pe ba cahier cartonné ya ba format nyonso ozana besoin ozwa ba cahier ya qualité pe ba stylo ya kitoko pona bana na yo année scolaire oyo bazala à l'aise kimambango na ba boutique ya Beltesco okozala desiti responsable, maman responsable, bandeko nyonso basungaka bana po bazonga kelasi Beltesco komo mesano amemi bino bakaye kitoko babengi bakaye ya uya Beltesco oyo ezali bakaye réussite bakaye oyo mwana so akomeli yango akoéchouer te po ezali bakaye ya réussite bakaye oyo couverture ezali makasi bapapier ezali pembe ligne de page ezali kitoko et puis surtout beteni ezali sur kitoko makasi oyo na magasin na biso ya Beltesco ezali na zone monene osomba ba stop nyonso bolingi okena ba point de vente nyonso ya l'intérêt à payer dans la succursale, pourquoi pas la Kinshasa dans le distributeur, bon sont ma cahier qui toko ezali ba cahier ya uya Beltesco et surtout stylo na biso ezali stylo Simba ezokwa ezokoma bana balingi yango mingi bongo ekomi ya botangi yombo lingi ko sala ba don na école ya ko sala ba réservation na service commercial en tout cas ba sala les livraisons à domicile tous à l'école avec les cahiers ya ou de la société Beltesco et stylo ko bossa na te balobi tangu ozali ko somba cahier yao vérifiez bien soki ezali na logo oyo ya Beltesco po ba mwifi bazali ebele oyo bazali ko pirater yango donc soko sombi ya mwanza ekolia yo okoumela nango te po ekosenga obakisa mususu kasi soki osombi ya Beltesco ozali mobimba ane mobimba bana bakotanga kitoko po bakaye na bango pe ba stylo na bango ezali ya qualité supérieure o tolobaki te tolobi Beltesco vraiment mosungi ya mboka Kinshasa et l'équipe partout. Ba mari ya sika balingaka lisusu kotikela ba parrain na bango ba cadeau to pe ba enveloppe te bazui après ba fête ezali constat esalami na Kinshasa makambo ya Kinshasa soki na no tuni bientôt koyeba te botala ba problème o ezali ko se poser na ba mariage ya mikolo yo tambola na Congo okota mayandi papa Mboso aloba nyonso eza théâtre te mais otokomi komona na ba famille to pe na ba fête ya ba mariage théâtre kutu ekosa na ntango ya kala awa na Kinshasa ba marié bazalaka na confiance ya ba parents c'est-à-dire soki bobalani na pokwa ntango bokolokota ba cadeau wana avec comme na ndako na bino ba marié nyonso na ba enveloppe ekendaka directement epai ya ba parents kasi bayebisi biso na Kinshasa babi ekoma ba parrain mususu bakoma kolimwisa biloko yango wana habitude wana on dirait ebunga ba marié bayebela après kaka feti bakangisi biloko nyonso na ba enveloppe na ba kiti na ba sani na ba mesa kotisa nyonso directement na ndako ya ba marié parrain kuto akomona ta clair na eloko moko te yoka population toyoka kana ba masolo ba parents mususu bakoma soki bayambi biloko ya ba cadeau ya batu omona bazobomba ba cadeau mais ba mariage mususu pe ezalaka nango ke ba parents babombi te mais yonde moto bali ozo mema makanisi ya mabeke peut-être babombi yo ya des fois ekoteki kawana en tout cas ba parents ya bien azana tangu te ya ko dégrainer même eloko moko po eza mariage na été ya ke ko parrainer kaka akoki ko dégrainer te parce que lipamboli wana eza yete même ko dégrainer cadeau en tout cas vous ma conseil na zo pesa batika bana bakanisela ka bango basalela ngo lisute ba o basalaki yango déjà basala lisute pamba te nzamba lingi bongo te lipamboli ya moto kotikala ya moto ngato na balaki tant de commune na journango na soirango na pokwa tant komi keto ki ndako bon parrain wa ngate mazine passer aboya ki na yazu bilo na biso abibo ke na ona ndako na yaka na ndako na obondela ona ndako oya ngao bena ngena ki na bilo tema mazine passer na ki na bilo na ndako na ndako pona apuyelango ba marié misu bazana manka confiance ba parrain na bango ko mutu azana confiance ba parrain na ye akozwango apeti parrain ye moko après pour ozong selai parrain faut yeba état d'âme na ye oyeba ye yango ba banga na mopela biloko na bango neti yanga na yebi ye azali vie na ngai ya quartier alobeta babale tia yo koma pasteur donc na yebi ye
donc faut appareil mon faut y ba et parents pas y bon ça c'est que ba même voir songolo pour parents ngana na mbongo ke landai mingi pe lulu bana ba na ba kufa cause ka mama ba pare wana. Bon pour la ngana moni étant que ba constater déjà que ba cadeau ba marié ba comme yi bon pour ba parents pour na ngana préférer que so ba marié ba sisi fête na bango nde ba kenda ka ba zo ba cadeau na bango ba kena conseil no pe saka yango wana ke soki mariage esili fête esili ba kena ba cadeau na bango. Kinshasa yango yo Kinshasa soki nano tunité okoyeba te bino pe ba marié. Comment est-ce que bozali ko bala bo pesa confiance na ba parete ba bomela bino biloko kasi bino pe ba parrain. Nini esali ke lelo ba marié ata zu parrain na église azali ko pesa totalement confiance te. Donc mboke baby mokile baby to confiance esili na batu. Ezaka kamituna to mituni na KNB. Kinshasa et l'équipe partout. Concert, il a fallu pour confirmer le 29 na stade de Martyr. C'est une koyeba 2 jours avant, 2 jours après pour na réquisitionner ça, c'est-à-dire qu'on préparer et qu'on démonter ba matériel na e côté PAC Léo Scrum ba ce concert ils allaient confirmer mokolo. Il y a le 29 octobre au na Imika ba biso selon les dernières informations que billets ici bani côté kamapé ba panneau na ba publicité à Léo ils allaient consommer déjà avec impact na idéologie condensé na ndenge ya makambo ezali koleka na Kinshasa bolanda yango na reportage oyo ndenge balobaki ndenge bazali kosala organisation ya concert ya Fally Mafuta ezali komata na Kinshasa na stade de Martyr esika spectacle esengeli esalema organisation tope équipe technique ya Fally ezui 2 jours avant 2 jours après ba réquisitionner stade. Cela veut dire que ba match nyonso ouais, c'est qui est bêta du 27 au 31 octobre et année Oyo et kobeta te parce que stade est allé déjà réquisitionné pour un spectacle il a fallu il y a le 29 c'est-à-dire qu'on ça ba podium qu'on tient ba instrument qu'on ça la ba balance qu'on balola yango na ba zone artistique selon le goût na ndenge fali a kolingela ko sala makambu na organisation na ye et puis 2 jours après concert ndeko permettre l'organisation ba démonter ba podium na ba biloko nyonso bazali ko sala boye ba kana Kinshasa polémique ezali ko continuer ko bata pamba te c'est Léo Scrum côté na épée ba banderole na ba panneau et mati balakisi biso même billet balobi kalate c'est Léo na Kinshasa ezali ko inda mabe le 29 oyo c'est Léo Scrum akobeta na Imika Fally Ipupa na stade de Martyr elenge zongi musique ezongi tokanisa ke jour wana ekozala feti na feti après yango bato bakobima bakopolémike Kinshasa ezongi elengi Kinshasa soki nano tuni te okoyeba te kine l'équipe partout. Jamais rata mboka bana na bana TikTok nini ezali kolekana kuna bolanda. Frère, en tant que sœur, comment faire avec une femme infidèle? Il faut savoir que la réussite d'un homme vient d'une femme. Hommes, beaucoup des hommes qui ont compris ça, certains qui sont spirituels ne blaguent pas avec leurs femmes. Il faut savoir que à travers ta femme, l'oppresseur peut te faire du mal. Parce que les intentions de certains oppresseurs de coucher avec ta femme, c'est pour vouloir ta tête. Alors, une femme spirituelle connaît que la réussite de son homme et la protection de son homme vient d'elle. Une femme, quand elle t'aime, Dieu nous a donné ce pouvoir, surtout les femmes spirituelles. Quand elle t'aime, quand je t'aime, ce qui veut dire que dans la spiritualité, tes choses, les malheurs comme les bonheurs, c'est à moi que Dieu vient révéler. Si je suis attaché à la prière, si je suis rempli de foi, alors la seule chose que je ne suis pas censé à faire, c'est de te trahir. Car l'infidélité, c'est une trahison. Mon arrière-grand-père d'où je viens, qui a donné au Camerounais, qui s'appelait Manimboni Tombi, a dû rester sur sa forme de lion noir. Pourquoi? Parce qu'il a dit à sa femme ceci: me voici qui va me transformer, qui va dans la bataille avec les colons. S'il te plaît, quand je reviens, ne ferme pas la porte.
Lorsque les colons l'ont prise, ils voulaient la mener dans le bateau, dans l'esclavage. Il s'est combattu. Il est devenu un lion noir. Il s'est combattu. Dans son combat, il est retourné comme il a dit à sa femme. Arrivé devant la femme, la porte de la maison, la porte était fermée parce que sa femme était avec un autre homme. Il est resté sur sa peau de lion. Alors, faisons très attention. Une femme qui n'était pas fidèle, homme de foi, tu n'as pas intérêt de rester avec cet homme, avec cette femme. Cette femme est ton ennemi, car tu dors avec ton pire ennemi, parce que à travers elle, l'ennemi peut te faire du mal. Il y a des hommes qui vont, pour te faire du mal, coucher avec ta femme en mettant des choses dans leur corps et transvaser à ta femme. Dès que tu dors avec cette femme, tu tombes malade. Une femme qui vous a trompé mérite d'être punie, mérite d'être rejetée. Est-ce que tu ne veux pas la rejeter parce que vous avez des enfants? Prends-toi une autre femme, mon frère. C'est pour cela que nos grands-pères prenaient des femmes lorsqu'il y avait trahison pour protéger sa tête, pour ne pas que ses enfants aillent grandir ailleurs. Il acceptait la douleur, mais en retour, pour sa protection, il laissait cette femme. Tu n'as plus le droit de coucher avec une femme qui t'a trompé, même pour des blagues, parce qu'une femme, c'est qui connaît ces pièges-là, ne blague pas avec, parce que c'est la puissance de l'homme. Ton corps, femme, est la puissance de l'homme. Alors, ne prenez pas ce que les colons viennent vous montrer. Eux, c'est des maudits. Eux n'ont rien. Alors quand je sais que je suis infecté, je vais envoyer l'infection dans le monde entier. Nous voyons ce qu'ils sont en train de faire. Prenez ce qui est bien sur eux et le mal vous jetez. Marchez selon votre crainte, la crainte de Dieu et la crainte de vos traditions. Vous avez vu nos ancêtres et les problèmes que nous avons aujourd'hui, à leur époque, il n'y en avait pas. tona suka édition lelo na kina plaisir ya ko présenter bino yango bo continuer kolanda biso KNB News ezali bongo kombo ya chaîne YouTube na biso ke kuna o s'abonner OK ipe na page Facebook KNB o s'abonner kuna kuno kuta ba reportage pe ezali ko permettre bino bozo temps ya ko commenter sur ba reportage auto farabino awa na KNB pe na page na biso Instagram pe TikTok bo kende kuna ko follow avec un partenaire idéologie bo kene ko j'aime ndenge ba kinwa balobaka e ko sala biso plaisir makasi feedback na bino nde sala ka to continuer au sala musala kitoko mais musala oyo to sala ka ezaka mingi mingi pona ko servir bino nde to monani lobby merci. Magazine, Kinshasa na biso, réalité ya bana ki, réalité ya bana ki, réalité ya bana